Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Saron. Bana poto, bana partout, balandi à vie du public, émission Impact, émission idéologie, émission to voter na premier tour veut dire deuxième tour isaté. Mais ça là on a bien vraiment tant on a goûté dans une émission boui. Et émission les Impact, émission les goût parce que nous y a mis biso artiste et comédien moko aza parmi bambiaka ototika na bango lelo na monde théâtre, to betaneli solo, to évaluer année 2017, to betal solo réalité à théâtre nezo qui ne le bitolo sur la carrière naïe naza bon awa babinga ki PDG parce que incarne rôle il y a pas patron il y a pas PDG le PDG Mundweri. Bonjour Mundu PDG. Bonjour Rabi, meilleurs vœux. Merci pour toujours y prendre occasion ya okutanatie mawanange zalera ke na bomisi bangombe na kaboli libatu mais yo ozwaki tie mais après mission rappeler nga ke na bonne année on allait s'agioter pour avec janvier les abonnés na bonne année on rappeler nga au combien de ngombe ezala boye basi baliaki ngomba basi mibali baliaki bangomba mibali balingaki te ko mwana mbali ali ngomba mwana mwasi te dosoza mwana mbali olia ngomba mubali wa mwana mwasi olia ngomba mwasi ya yo par no pesa ali o rappeler nga pona bossa na trop te problème te na ko rappeler yo nga to beta lisolo na yo Mundweri lelo mvula boni na carrière na yo bamvula ebele bamvula ebele mpo ngai so na bina tanga boye nga na bana théâtre nazalaki na ba école primaire nanga kokabula carrière na 3 parties théâtre scolaire mpo na bandi théâtre na 4e année primaire théâtre scolaire po ezalaki na bato ebele mpe balekaka na bachiki basalaka mpe bathéâtre théâtre scolaire ezalaki théâtre lokola baparent balakisa biso mpe nzala ya église na deuxième partie nanga nabenga yango théâtre chrétien wana na ojoué na bandeko na nga na kati église oyo tosala oyo eza carrière professionnelle eza en dehors ya théâtre scolaire eza en dehors ya ba théâtre chrétien seconde toza en dehors ya maman soit tu as un théâtre carrière de carrière obina ke ondimi obina komi musala na yo netika papa mo maçon ake musala papa mo charpentier ake musala politicien mo ake na bureau taximen ake azui yenda na ya ke otambuza po asala musala biso ndesko musala na biso théâtre. Est-ce que Mundweri se réjouit aux appels et sengo ya carrière na yo que lelo yo naza Mundweri dans mon pays naza mane sengo wana esengo za makasi esengo za makasi po peut-être bato ba olandanga bakana posa amoni pa bakongolais ezalaka nini musala yo sali ozwi nini osomba nini bakongolais retomber à question wana réponse nango ezalaka kaka ozwi nini musala théâtre avantage nango liboso ezali efungola bato horizon okota bisika oyo bato mosusu bakotaka te okutana bato mosusu oyo bato oyo bato baluka bamona bato wana bamona bango te donc efungola horizon efungola relation donc nazo relation mosusu oyo nga mona koimagine te so naki maître avocat peut-être nanga okutana mpe na bato wana te so nalaka mpe ingénieur bisika mosusu na kota nakokai mpe okota yango te mais à partir ya mosala na ngai ya théâtre esalaki namona bato oyo ezalaka difficile mpo mona bango nakota bisika eza difficile mpo okota avantage ya makasi oyo natanga na carrière na ngai eza nde wana mais côté oyo mitunela déjà wana côté retombe nango wana elo te oya mambo bala on est la vanité de vanité bambongo tozwa mais ça là quand même bien so otali ba artiste congolais ngana chrétien biloko nyonso tozwa na mokili totika ngwa wati ngana mona bato muso mona tonga immeuble akufi bazo lele libanda mvule bandi bato oyo bayaki na matanga bakimi na immeuble bakoti avant ko to corps kota corps wana nde so kufi bakomo bengo corps yo tonga ki immeuble ba lelo libanda immeuble mvule beti
bato fo bamona mwana yebela bato bayaki matanga bakimi bakoti na immeuble avant yo bayo kota yo après baolokolo to place batia yo de bama bambongo bakar bandako vanité de vanité. Mais nous parfois biso ba fan na bino biso ba tolingaka art dramatique mboka biso to esala biso pasi komona nde ba artiste mboka biso bazo kufela komona nde ba artiste biso bazo kemba aussi longtemps basali ba œuvre lobinga zaki na mamandita na ke kotala mamandita mona nenga mabeti na mimila ki ata moi quelque chose esongi ata na kopo loso to na kisi eta mamandita za nango esinga ka mbongo moko boye azwaka ba soin moko approprié mamandita okomane bien mais elle a abandonné zobundana basa ba traiter kana ndako bongo zomona ça bien te et loko yo lobi ya mamandita ça me fait très mal moi-même na biso makasi ezala boya bato botalaka biso topesa bino bilengi topesa bino bisengo nake plus loin nga nakutana na bakouple mosusu nayebi bango te bayambi nga mundweri pardon fanda to solola bamusu bayoko lukana na ndako po bayebisana ke moni nga na mobali nanga nga na mwasi nanga tozali na conflit makasi tosali réconciliation moko mpona yo baparrain bakoki te baparent bakoki te les amis et connaissances bakoki te mais tofandeki na salon mobali na coin nga na coin seno yo osalaki wana etei biso tose réconcilier toteyaka bato tosepelisaka bato alors bino bato tosalelaka babolamu wana ntango tokomaka dans les besoins na basituation ya bamaladi ya banini ngai na fanidi boye te arabi naoloba kitoko mais peut-être elobi to lobi kuna na souhaite yango te nakoma moribond ngai yo naosepelisa bino lelo lobi ta mosusu nzoto ekoka koloba nzoto efai na kiti lobi ozala na mbeto alors na temps wana fo kolandaka biso tina suka vous avez les moyens yako aider ba biso poto kufate. Nous avons perdu beaucoup d'artistes, tu perdais bango tamsu ba olukile kaka $1000. Très récemment mundangandanga mbongo muka muke o bambongo tamsu bino bosakana na ona ba boîte bosakana ba bar o mona ofandi quelque part ba mundweri wana ngana ka fan na fan na ye mais mundweri dans le besoin pour ba soigner ba maman nzita bato ba lula maman nzita na minute pas bo fandi bo sakana na ba $1000 bo sakana na ba $500 mais pour ko aider maman nzita lelo c'est moins de $500 bozo zela nini na lobi mabete bino zela artiste akufa po boya bo la kisa bambongo est-ce que bambongo mongo bino boya la kisa wana et servaka na quoi rabi bana musunga na loba boya ba onyo so baluka ba ko sala ba folie ne bembe na nga na matanga na nga boya na mbongo wana nga na liango na mona ngo na liango ko boza na Londres boza na Toulouse boza na Lausanne boza na Nice boza na Nantes boza na nini na Londres partout vous êtes bambongo bolinga boya bosomela cercueil ya bien ya VIP beaucoup ndanga non yebso bosomela cercueil ya VIP bayaka batango bazati batango baza oso belo zo luka $100 komona na te bazozela okufa po ya somona ba corbière za louet mais ya yo mona o corbière na sombi pour ne bemba mundweri ba louer corbière te mais après toi bazar non nga à chaque fois artiste a un problème ou neti Fabrice Nseka le boss américain à ça la Fabrice Nseka o yo salara to yebi Fabrice Nseka ngana loba na mona yo te même na miroir même na photo na mona yo te mais ba témoignage na o eza positif. Fabrice Nseka namona yo te ofai na stalo zo sekanga Fabrice Nseka zo sekanga tala ba témoignage na yo papa eza kitoko d'ailleurs nga na décidaki omoni awa na kine komaka na matingomba na kosambelela mutu boye ngai na kota mangenga ina mata bangomba na matela yo na sambelela yo nzamba baxelo mokama na mokama po oyo zo sala bato ba olobela ngo Fabrice Nseka osale minene
musala minene salelanga ya bikamu mais pas me dire est-ce que ça devoir il y a ba Fabrice Nteka il y a ba fan na mino ça on ça devoir à gouvernement ministère na mino ya culture marambu na biso ekomaka gouvernement talela biso gouvernement salela biso baloba déjà banda kalake l'état ngai yoye c'est-à-dire que ngana ko aider yo Rabi ceux qui n'ont pas bonne foi, n'ont bonne foi na ko aider yo peso za na bonne foi pour aider nga total la ka gouvernement té biso na biso to sunga na kati. Ça c'est très bien. Voilà, c'est à partir de cette réponse que nous allons suivre cet élément que nous propose Bogo Sanderson. On se retrouve tout juste après. Suivons. Ozamona mabe ya bosakana te hein. Omoni ndenge balobaka hein. Ne balobaka. Et sopisi yo hein. Pour moi na yoka déjà hein. Solo vocal na ye na yoka yango ezaki déjà mabe. Moto na biloko na ye. Ale yo okoti kaka bikote la kaka bomo. Ah yo na tata na yo. Te. Ndenge solo vocal be. Jacques biloko ezanguna. Alobaki biloko na yo. Na mobile no mundweri ezakuna. Oiza bilo na ngai ngana na nga ba charge na bini pamba wa na zo sepela njuka yo oizwika ya yo soko ngai wa mama yo na motema mabeko mpona na écoute la famille hein na ki pour na chambre na ba secret monsieur Zara moi bo moni omoni mama ngo biso ba to bota mwana to zui na no eloko te yo ke ko so boye mwasi na ye ba parents ba zui ye mo ka benga kyo donc mama nazo tinilo téléphone oyo mama na Macron azo salela mama na Macron na yo bokono sala téléphone moko eye so yo ko ndima ke na ajo yanga ifuna kende na kota na taxi ou bien na oyo bisi moto ba sana moto na kende kuswa yo mwana na ngai ona bimisi to et kepe pui et comme allez yo sigo yo como tina ngai mona kunuza bénéfice ko ba tumususu. Merci. Merci maman. Merci na kokende. Merci. Yo kokende. Yo pe muto si ba koli wana. O fongola ngo bien. O lata ngo bien so ya kolata. O lia bien so ya kolia. O mela bien so ya komela. Pe ko tuna loka kolia wate. Ko tuna loka kolia te. Ndenge ba peso kolise ke ba pi ona mbongo. E bota zuate. Dese boti. Moto na oyo ya ye. Yo mo yembi. Oyembiao. Omoni na pourquoi na carte de lecteur ba tia komba bana te ndo zui mwana ngo ti kombo ne kuna. Na bini mo bini ya so bande o ngai. Ngana za ko sepela na mona ki nze bongo zo kende bien te. Ya ba te papa. Na ngai. Ozaki na rezo. Na bini ya wote. Na bini ya wa. Album mo peso ke mai bo me te ka mite. So ke zaki album me te ka mite. Ngana linaki sur la makambo ya lumière un peu clair. Voyez, nous sommes une famille respectueuse. Alors, la communauté, nous voyons la famille, la maison, pour s'aventurer. Ça, je ne peux pas accepter. Depuis que vous m'avez dit sur la makambo ya Mimi, j'étais là en train de vous regarder. Je ne disais mot parce que je savais où Yongai n'a pas ça la Mimi a beau voyage pour aller là. Et le met sans question, s'il est l'eau. Azobi m'a fait garantir la famille. Maintenant, oui, Bissangaï, n'a pas la nuit. Qu'est-ce qu'il faut qu'il a ça? Quand vous êtes comme Mimi, on a ça la capote. Na loba na loba. Nous na moi sina na maman de la camarade. Na pesi toli ndenge Rabi ne change pas. Rabi ne change pas. Na yoki na lembi. Na tiki. On a eu mon pas de décision na la cour le babou. Dans tout ça, moi je te condamne. Comment ni maman nous a fandia? On a netto bala. Tant to bantina no motishi. Comment ni nokono? A beta nga penga na beta yi. Soki na ina telemi na kwe. Akuki bizwa quartier mukiba balandinga. Enga eloke bikisanga mbangwa. Pako na kokota mbangwa balandika titi. Ngana sota yoko ndima na sota moto gizi. Bayabo eba sote bakokite. Mawa yebi moto gizi. Ngoma ni kambizali au kama utanya matinga.
mobali oyo so mona ye aza kwambulele ki na yo na nzoto na yo na bien yo saka na makofi te okolanda mobali wana opeti ye pe ata obeta problème est papa ezalaka te olangi ye oniati ye biboto na 21e siècle etali yo na nini tozala lisusu na époque wana te ya bino bwanda pete makambo na brutalité lelo yo tout se passe na dialogue Mimi c'est une grande dialogue esimbela wa ba toujours ba solution ce qui est simbité to luka 5 autres loba 5 oyo ngai nazo sola sikoyo eza comme siko plan B ya on est là proposé te yo tiens notre plan C to tiens plan Mimi si ton gars a la possibilité à pouvoir arrêter est-ce que tu peux pas lui proposer ailleurs Gaï je vais m'engager na pesa et ça les malaka pas un moyen à honorer le col olingi parce que j'étais parlé à plusieurs reprises au Ipsina qui olingi d'abord ce boy dans le voyage ça prouve que l'ingé n'est pas s'il te plaît excuse-moi là Yoma merci pour ma offre c'est pratiquement impossible Rabi ne manque pas le moyen pour Ayo Banaka Rabi c'est un héritier héritage ni batikela yi papa batikela bango ba bien bien ils ne sont qu'à deux lui et sa sœur n'a écoute azana ya ferry asala ba ferme écoute-moi s'il te plaît Yoma tika si ça maloba tika loba non mais d'en faire comprendre parce que c'est moi qui connais Rabi mieux que tout le monde ici dans cette maison héritage mobima wapi mbongo ngo atako yako ko asini ata de kazi pamba ya masanga écoute-moi mon frère s'il te plaît yo au moins au bout de la place tu peux me comprendre parce que to melani nyawa héritage na héritage mususu bakotika bona famille boneki monde entier na basili bokonde kapi bat na basili et continue tina masasamba allez on héritage continue dit tu me déçois tu sais je suis sûre je vais te proposer une deuxième proposition je sais qu'on est premier aveuglement à Bolégozo. Papa Bazawa, ils sont à témoin. Je vais le faire. Ce n'est pas la peine. D'ailleurs, ça c'est inutile. Il n'acceptera jamais. Jamais. L'olendo est pour marquer. Non. Papa, tika biso ba koko tokende. Na mali mamindele ya bakoko lokola biso bazate. Yo kelanga banwa kuna bazakuna bakoko bazate. Bango babota mikuna baumeli. Papa banwa akape oyo bakenda kuna kala. Nalobi ngana lingna ligue. Tokende tozonga yo Jackie moi malili muke kakawa bulangi tokati na barido zipi kala biso nde tokokende yo malili à la place ngana kondima ozwi ba joueur kikero babetaka libanda wa ozwi gardien kikero wana visale akepoto kezo ba mobile na ye joueur wana kikero tinde na poto papa je pense que oyo ngana lobby lolendo ebomaka la proposé Mabouyango. Tika na yo. La responsabilité mais où est Boya? Lobby a prévu. Papa, ngala sala. Vous mêlez ngala histoire wana ti. Bolo baté au parce que bientôt il va se présenter. Rabi ne change pas. Comment on a? Oh Jésus qui t'a la Rabi Bible Rabi ne change pas. Comment on va changer? Mobile basa banzete. Bangungi nyonso baswa bino. Madame nous sur nzoto na bino. Mwana mwasi ya babimba pake o madame kwela kala. Je l'ai vu quelque chose dans la voiture. Maman ya kozwa yete. Merci beaucoup Sanderson pour cet élément. Merci Coco Dema de la Terre. Et je pense que cet élément fait plaisir à Fabrice Ntika, le boss américain, au millionnaire Pepe qui a l'équipe à Makasi, à Didier Masuki, à Mamé Milinzeba, Motema Tous Pepele Ambetolo, à Silvio Wechi, Bomongo Esanga, Bomongo Esanga Mkolo Zamba, Ladi Galvanda, et ça lui fait plaisir. Tout ça, na Papa Mundweri Awa. Et Papa Mundweri, est-ce qu'on peut se le dire que le théâtre est Koufa Nango? Théâtre est Koufa mais à l'agonie. Pour ceux qui sont là qui ont Koufa,
mais ezoloba maté hein eza à l'agonie donc tozote lango entre morgue pour ce muta à l'agonie komaka komika nzamba sala komika nzamba sala et puis ce que ozobelisa muta à l'agonie mutu muso aoya ebisio abenjo pembeni rabi yakanano omoni ngai pe ton père abelaka ezala boye le bosomba so kiste bosa so dépense te et comme les beaucoup précipiter liwana eloko wana mukebo wana ngo bobomba kaka moni kaka tango akufa et permettre bino ba cercle bani théâtre à l'agonie alors banane batindi kango à l'agonie banani bando kango ba banani eza boye nepse lo mo professionnalisme ezate hein tozana mboka moko lelo to traverser temps moko difficile hein mboko eza penza ya mabe bebi mingi ba sa théâtre ya boulot na bango te bolimbisanga ta musuna lobi mabe hein ba sa théâtre ya boulot na bango te loka mboka eza ya kokufa na kata théâtre ya bato musu bazana mo politicien ba musu bazana ba bon joueur akobeta pe ata na Real na Barcelone mais moi comme à côté ona ezate siko ntela mukusi bato bango na pinaki akoya pe lelo bandi na ye neti pe père na biso ngana ko former pe à jouer na ye o tie bo lugler rôle le théâtre comme nango donc elo moi mututu aya sali na ye mingi ba politicien ba juriste ba joueur papi kader akendaki beta bel na poto professionnalisme ezate mais mokolo mboka ko bonga mutu na mutu aroyeba eloko nini oyo eza talent na ye aoke na ye na pete na malembe c'est yango ebebisi théâtre omoni musala oyo biso tosali yango na makasa nzoto moko tiki yango me ozongi bato bayebi soki okotika te po eza don na yo yango tosala tozwa sérieux totia so totie sérieux na mosala oyo yo yebiki ba Nigérien ba imita biso ba Ivoirien bango tu baleka biso moni mboko yo to bandaka mambu tu même muyibi ebanda awa mais oui ki muyibi ebanda awa mais je vais te dire une chose ba Guinée ba développer ki muyibi oui Guinée on est na fandi boy Guinée ko ya yibinga chaussette mais sapato etikali ketchup etikali mais chaussette mais ba yekoli yango awa oui mambo ya koteka ba shayer shaye banda awa mais ba malien lelo ba leki biso na ko shaye vous comprenez pour malien akoteka yo le shingombo boki malien récupérer ngati yango sukali akoteka on a pays mususu ko ba bangulu pe bana awa bandibu ba leka biso ba makambu tu mamutu bandibu ba évoluer mamutu e bandara awa yo ko ba li felo e banda awa li felo rabito ke ni malembe omoni congolais rabi tumbolinga omoni congolais mukolo toke na lifelo omoni lifelo zarani ba moto tant ba rotia moto omona ba français moto ba belge moto batala congolais kutu azana les ba tuna mais congolais oni na bia ba moto na kini na monango ba bien luka alongi moto totia nzala yaya Abraham régler nzala ba régler nzala ta ba anglais balobi nzala yo nzala ba merke balobi nzala batala congolais kutu alobi na ne ba congolais nzala koki ngabi na sala ba jeune ba 10 jours lokote donc congolais déjà vivara déjà na lifelo ba biloko tout bo meka déjà kuna elokote asa vivango déjà azala déjà na lifelo congolais azara déjà liboso congolais en avance ba mamutu na lola pe congolais déjà mis aller là lifelo déjà congolais mis aller là totia suni muyibi oya ba politicien na monde entier ba politicien ba yiba lokoya ba congolais bazate rien bazate ba congolais na biso congolais ali kolo ya makambo tu na ya mabe na ya malamu yoko ko imaginer que politicien congolais na minute moko koza na 120 chantiers oyo azotonga mususu kutu ba congolais musu balaka ba politicien afandi boye ba rappeler que oyebi chantier no kuna na mbudi ayebi na ngoti
moyibi tomona chantier moko ekoya baluka mokolo na Rabi yoko zala awa politicien congolais ayibi yo mbongo na poche oyebi te po so ozoyiba déjà na basignature mona oyiba mpe na poche mona chantier mona 2 ans asombi ndako yango ndenge nini ayebi ndenge nini et puis politicien congolais mwana aza no na zemi na libumu mais déjà aza na bavilla basombela ye maintenant na botami te bona motema mabe au moment où nga kutu nano ndimwaka eloba na ovie kester ndimwaka elo te mais mwana aza na libumu aza nango nanu kuta botami te akutu na nini attestation de makambo ya politicien so ekomi nga epesanga kanda na ndelo bamakambo mosusu ti tokomi loba makambo ya médiocrité ali bato mosusu bakomi oyina biso tozonga makambo ya théâtre nanu touti wapi tokomi wapi tozokende wapi tokende faux mais il y a lié to freiner to sala to contourner marche en arrière toke soko kota bien banani bakoki kotelemela makambo yango kochanger orientation eza bino balider te prise de conscience ya boye omoni biso toye na théâtre liboso na biso tokutaka mpe bato groupe salongo tokutaka bagroupe nzoi ntango toyaki na esprit moko ke non oyo babanda avant biso fo tobanga bango epuis totunaka bango eloko nini biso tokosala mpo tosala émergence totunaka bato oyo bayaka avant biso ntango biso toye so oyo baye nsima na biso bazomona neti ye base bakoki na tout omoni lelo ngai afanda na pale na otala batéâtre mosusu oyo bandotala yango du début à la fin comprendre rien c'est creux comprendre otali on parle de quoi balingi basala nini mais soki olobi ke opesi remarque bamoni yo fo obimi ncor biso toza likolo toza likolo oyebi likolo na biso le morabi loba papa omoni likolo anga toa danse na bana malembi likolo balobaka biso toza likolo so ozwi madesu otie na mai na ya bien na ya kopola wapi ozala likolo ya kopola oya mabe oya kopola motema ata likolo biso ntango toyei bana mike na balogete ya bamapangu logete bayebi ke kuna bandoko ma danger est-ce que danger ezaka bien et puis congolais tala congolais oyebi so non nga na faim fin ngolo bani so neti na classe bayebi ke non basala proclamation rabi bon na proclamation na liste yo oza faim l'échec mais congolais ozoba nga na faim donc yo oza danger oza danger mais faute oyo nga na faim le fin donc oza na suka siko congolais baluli okanga nga na suka donc soki suka mpa congolais donc a likolo a danser donc a premier tala inversion ya bamakambo omonaki bacongolais mais tout ezosala bien mpenza te biso tu biso tu mitu ezosala biso tu wana ota na bapaster na batamaboma na banani bamutu to wana basutu bango so mpe bata bagafe ebele baya wana ya bien bamutu bapasta ya bien baza ya mabe bastock bato osala bango liste bapaster bakete yasu na poto te oza na kini te boyinanga te neti bamiraka bala wana na bolandi wana bamiraka bala bapasta ya bien omoni na mutu na ngai abongami mabiala bapaster ya bien bango wana ayaki bano benge omoni bato mosusu babongwanaka babuskile ete me nzambe abengi ye miraka bala ça va lelo na carrière na yo ozwa déjà baprix barécompense ya mboka bamédaille d'or bamédaille ebele ya l'état ya l'état ya ba ONG ya ba plateforme belé. Et tu t'es dit quoi je suis arrivé ou bien je dois encore fournir des efforts? Donc mon ngane nazawa nalanda émission moi papa Wemba. Mon papa Wemba. Avec pure vie nanga pure vie nanga ngana ye ba coïncidence ezaki na onini. Papa Wemba ngana ye to botama
bah année que ça n'a météo tama date le 14 juin. Dans chaque le 14 juin il y a Robenganga tongam no Robenga e. Ce qu'on a Robenga nani batu bobo tama le 14 juin. Pardon bo se prononcer. Papa Wemba qui pire vient nanga et puis grand fanatique nanga il y a no le bagina ba fanatique nanga tout ya numéro 1. Alors c'est pas nini ba vantar non ba vantar wana. Oh na somba il faut ba kanga lion. Azo rappeler ngaba makambo ngamo na bosana. Siko nani soso abotama le 14 juin to benga na pour. Mais ba vantar ngo lexaka. Ba kangilo lion na forêt équatoriale bitambi ne wana yamba c'est le sapato. Rabi yo muto yebi kisa ko baka o sisa ki vantar koyela ngango na baka kisa ko baka ezala ko melate po bololo na munoko na okogate yela kisa ko baka o sisa ki vantar te na sala ibo na baki 3 ans na jouer mobola 3 ans na jouer mobola pour tout excès nuit ne na beta beta na ba tout le monde on est mama solo ba nusuba o yinanga pe ayininga pe ya solo o ngainde na joua ka barole wana pona te ya bato bazala bongo tu te rends compte omoni mboka na biso ya mboka nzala te na loba eloko moko oyo Zakarim ta exploiter ngo exactement na loba toza na nzala mais toza bato nzala te yom de lobango ngam na lobango toza na nzala mais toza bato nzala te omoni na mboka na biso ba milliardaire baza ba millionnaire baza mais ce que tali bato mbongo ba moke na kati wana bato bazate malamo descendre na ba pauvre vous comprendre et pour na yo et balé mondial azaki nani icône irremplaçable un modèle aussi modèle parce que quelqu'un m'avait dit que au joueur personnage o yé peut muta pambolanga tielanga loboko ce naza toujours likolo c'est grâce à papa wana oui mais il y a un avantage neti ayote azalaki nango ya makasi na komeka te foka mboko yoso muta kufi bo kamati ba image bobo ki bozongisa ba image ya vieux wana ti poko mona biloko asala o muta ko sala soute na garda pe ba relation bien na bana na ye je salue Mireille mona na ye après wana ba ngainga makasi bana na ye po ba yeba ke na ko immortaliser ba rôle ya papa na ba ça c'est très bien et ça facilite un peu comme ça mutandi magandi magabatu boye mais tozotana so bale malembe na suka Jolive Malongi au signaler ngai et programme ya artiste comédien Mundweri Zandeni année wana to soleno bagi ozobanda ba production na yo moko comme producteur mais apparemment neti elo apparemment ça rabio za trop na ba crèche na deuxième mbimba production on ça na marché bo tala monté donc c'est ça boye année 2018 to site au Koti ba programme langeza boye bo permettre ngana lobango to zana antenne A antenne A na Canal Plus. Donc chaque samedi 17h45 tala ozobilo ka bien ya makasi ki toko za dessus te rediffusion vendredi à 11h. Année 2018 sauf imprévu. Février na Brazzaville. Mars ou avril naza na Angola. Na Angola ba na Angola. Nazo ya na Angola na banda no Brazza après Brazza Angola donc programme ça bongo et puis ba film wana promotion na ngoto toujours que nous salons en Angola to salon pe na Brazzaville rabi lo ko changer yo soki rabi ne change pas bon on nous changer ndé kana poto pe ba ole la wa bia aya ne ka ta fana e ka sikaka sipe pana poto ndenge bo tala bona sepeli boza bato to tikala na bino tikala na bino na mona bato nazana bango bien bino non nazana bino bien mais na ona ko bosana te Toussaint Silou Benoît Silou José Kabemba musika na Amérique Marine Simba Richard Lega Marine Simba
nazo comme ça bana poto modéra to popula bango na émission mo te to popula na raté to za elo mo te modéra popularité ngo botaka polémique popularité bango te mama Emerance Simuko siko bana poto musu nga ba te babanga ko benga nga ba mona neti téléphone nga na sailaka eza na ba multi système mo bo ke yeso ba benga ya yeko bimisa milinga bo banga raté bo benga nga 00243 00243 Fille Mbiavanga comment Sylvie Kayaya et Charlie Mososo Zouate 00243 84 au Dieu 84 au Bakisi 84 au Tier 667 au Soukisi 84 Clovis Badiabioko au combien évangéliste et pasteur Mirakabala Kangma 00243 84 667 84 Mira Okomi Gira voilà, on est donc à la fin de notre entretien avec le PDG Mundweri Vanta Abi Vanta est dosé a 3 ans il y a Kimobola Kalate Zozonga 3 ans 3 ans koki dans zongela c'est koki et kokité yom de fonlanzela te bana potumbo sanke to vivre sur qui pauvreté à théâtre zongela bilo no to linga moi lo moko ki Vanta ba yogana lo ki Vanta bomoni Zong bien. Na izini basala kami balena ngana ya fali. Ngana sale saganga ba fali. Ko sokolango. Na megaki na maye be baki na zongi na izini ba ebisinga ogafaki. Foluka masuba zebre. Kuba sokolango soko masuba zebre tisikoyo. Kota este wana ekotelita la. De fois ma souba zèbre basala imbale yangana ya fali mengana sala sa ba fali masuba zèbre siko to zwango wapi boy antilope sokolate te ba mega qui est commission jaune. Merci beaucoup Mundweri, comprenez Mundweri Vanta, merci au millionnaire Pepe qui a l'équipe à Makasi, Silvio Wechi Bomongo et Sanga, merci et pas à Fabrice Nteka le boss américain, Carmen Kitambala Karma Omo, merci pas Nayo Emeline Zeba, motema tous Pepe Lambetolo na bostaniote, bienvenue qui a landa mantantu ya oya ngwana la diga vanda merci ko ya gobelisha fumu abilele maman na Rich Randi Louwa un enfant pas comme les autres Angèle Kinkela la préférée maman Chantal Bwengo na bosaniote sœur nanga Sylvie Samba na France wana Charlie Malula oya José de Londres tout comme nous sommes sur invité sur dédicace Charlie Malula José de Londres na portaka na cœur Sami Mokili n'apporte que na cœur Justin Zengo n'apporte que na cœur donc ma dédicace est ébélée mais yo le rôle que to bande l'émission yo pour la fois na sala moi gag ba tu ba na sala ngote ce n'est qu'une partie remise tant aux ongles la bagage na sala ya la répétition na sala bagage to seka to beta na ba masolo ki toko peto to sala na ba dédicace na bi ke pa bozo lia ki toko ane oyo ezala ane ya mapamboli mais mapambolongo ya okutayo na kati ya musala bozo la bien alinga abino trop ya trop bo pesa Emmanuel Macron bote bo ebisa ya tika ko bipenga benga ande nanya bipeo Emmanuel Macron 3 fois français. Ouais, 3 fois bandaki. Oh. Ouais, il ne fait que biper à Bengandé. Merci beaucoup. Et bien voilà, nous mettons un point final par là. Je dis merci à Coco Dema de la Terre, Laetitia Kouya, Bolzi Bosangue, Mimi, Bébé Top, mon ami Bébé Top, l'artiste. Merci. Bébé Top, toi, Bossana, Bébé Top. Merci à Jolivin, notre réalisateur. Nous avons réalisé film. Il y a Mauvais Chemin. Ouais, pas mon dérive à jouer. Il y a Mauvais Chemin, toi, mauvais temps. Mauvais temps. Ah, yo, de Bossana, me n'a rappelé. Au moins, que mémoire nanga. C'est ça. Et ça, il y a Makasi. Voilà, il y a réalisé Mauvais temps. Merci pour nous tout. Coco de Maboko Sanderson. Tout coup, un prochainement numéro à Sika. Avis du public. Ciao. Ah ouais, Kakebeti.
Ce qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse